vont être envoyés à Kanyama KCC. Ramener de l'obscurité à la lumière, c'est, on peut dire, la mission que s'est adjugée le service national depuis sa remise en selle par le président de la République, Félix Tshisekedi. Dirigé dès lors par le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, le service national a justement pris le pari, certes risqué, mais combien exaltant et noble, resocialiser, transformer les jeunes bandits urbains d'Ikuluna en bâtisseurs utiles à eux-mêmes et à leur nation. Pour ce faire, plus de 2500 d'entre ces hommes et femmes sont actuellement en formation au célèbre Kanyama KCC, territoire de la province du Olomami où se situe le centre pilote de cette entité spécialisée de la présidence congolaise. Ils ne sont pas responsables de leur misère. Au-delà de l'agriculture, les pensionnaires sont également initiés à la maçonnerie. L'initiative voilà, la CPLA, le CPLA qui n'a pas été tant que les apprisants, les gens sont à l'aise, les gens liés bien, mais on a ces gens au calme. Les gens sont pas bâtisseurs de la nation, formés à l'IDEA. Et menuiserie. C'est le service national base dans les années. Bon, biso c'est la sélection et pas pour toi la maison, j'aime décor. Donc maison la biso de la qui coopération na service national pour toi former ba petit ba koto. Formation les calme sauf que les bandits les moi pas si taka ba petit na on a kini banobe na ba kuluna koto ba kuma ba baptiser. Talaka mutazala na vie morale yenge pour comme na vie atikini la moi passé bandits les moi pas si to la sabon malembe ko kata ko simba ainsi de suite. Ayant bien réagi à cette formation au cours de l'année expérimentale 2021, le général Jean-Pierre Kasongo a eu la belle idée de leur ramener Werenson, star international de la chanson, à qui il voue presque un culte. Et c'est vendredi 7 janvier que l'ambassadeur de la paix de bonne volonté et sa suite ont quitté Kinshasa pour joindre Kanyama KCC, accompagné de leur hôte, le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik.
Au cours de son passage pour Kanyama KCC, le chouchou et feu follet de mélomanes africains ne s'est pas privé de saluer les quelques fanatiques présents à l'aérodrome de Kamina lors d'une escale dans le chef-lieu de la province du Olomami. Sur place, les hôtes du numéro 1 du service national ont eu droit à une visite guidée du site. Septembre. Donc, on a 3 ans de négociation. Et donc, on se souvient sur vos hommes, on a dit qu'on a fait des fonctionnements. Ce n'est pas des gouvernements qui sont en bon et qui sont pas traqués. On va faire des fonctionnements, investissement et la losse au bas. On a on a démarré ce service sur la base. Il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des balais. Il y a des bananes. Il y a des services qui ont ce soir, dans le route à Moura, dans la zone. Il y a 30 ans. Congo, on a bien. J'avais commencé les services sur la base. Jour et nuit. Zokufa na minanga ozomuti leo yo record ya liboso na sala na 2019 isiko ba mfungoli miso ya wana kwa kusana quelque chose na lengi on a présenté nos matériaux pour acquérir un programme à 2 ans oyo eza biloko tozofabrike awa na France on a la récolte banini oyo eza biloko tofabrike awa moni biloko nyonso eza presque ezaki presque abato eza esili moko ya kodekortike loso oyo eza bamachine essentielle nde babengaka semoire yango elonaka nde eloko elonaka oyo otia engrais awa otie semence awa tracteur ezobendamo yango moko donc boregle
eza na baréglage toreglaka tocalcule soki tolobi na bilanga oyo il faut tolona 50 000 yango ezokende soki eza 25 cm 500 kilo ya engrais yango ezobwakaka 500 kilo ndenge toregle sikoyo eza lesi basiterne nde totiaka mai na baproduit oyo nyonso tracteur ezobenda yango oyo nyonso efungwamaka oyo kozala molai kolongo awa tikuma awa totie basemence eza na système ezobwaka graine tous les 20 cm yango moko efungoli ebwaki engrais ezipi même temps vous avez créé un service à chaque biloko nyonso ezalaka te parce qu'il y a créé kaka bitumama na moko ebandi c'est pour la première fois que na service national biloko ekoti pour la première fois. Boaka ba engrais o pesa sika to somi yango ya sika donc pour ça biloko tozanga besoin biloko ebele tracteur ebendaka eza hydraulique donc engrais kotondisa kuna ntango ezokende awa na nsima to actionne nde engrais ezobima donc yango mpe bokocalcule bosali baréglage bocalcule tolobi bon il faut tonne moko ya engrais par hectare kaka ndenge boregle te ndenge kosala donc yango moko esalimaka motu na machine eza na engrais nango eza spécialisé nango to nyonso elona ekolona masango eloni matembele eloni ndunda non eza différent matembele mpe wana eza biloko mosusu oyo eza ya masango loso madeso oyo bamachine. Vous les aviez connus Kuluna, désormais appelez-les citoyens ou bâtisseurs. formation toza musala machine nyonso biso tosalela yango oyo pa wana kuna machine ka ekata mabaya biso tosala bino bosala machine okata mabaya est-ce que sasa ozali na ntango oyekola mosala oyo ntango okata mabaya après mabaya mosalaka nini basalaka baban mosusu basala bameki donc ndenge bosala yango obandaka lere nti lere 9h ti 15h 10h bapesi biso epo tolie bandi 10h wana tozongi mosala ti 15h sala esili masini tuka tozongi epo tozala na mosala baleka te toliaka oliaka combien de fois awa tolia awa mbala moko kuna na casernement kuna tolia 2 fait combien par jour? Ça veut dire quoi par jour? Et pour ceux qui s'imaginent que ces jeunes gens sont en prison, déchantés. Message nango ezali baaki na biso baaki te mpona koboma biso toyaki te na prison baaki na biso balakisa biso nde mosala oyo tokanaki te tokoyeba un jour na bavi na biso lelo bazolakisa biso mosala napesika merci mingi mpona président de la république démocratique. napesika merci na président mosala nga atindi bo batinda nga nayeba ete kena kobanda osala mosala oyo asala mabaya kotonga kobeta ban kosala mpe mesa koyeba osala mwa mbetu baoyo mpe batikali bazalaka patience oyo mpe projet soki eya so baotiata motu so eza ya volonté baya mpo basala mosala ya mboka na biso mpo mboka na biso ekei liboso so ozalaki baantivaleur to asu baantivaleur te
tokomi ba bon citoyen. Voici par exemple les champs interminables de maïs qu'ils ont cultivés. Les prémices de ce travail étaient perceptibles dans certains marchés de Kinshasa fin 2021. C'est ce que salue justement Weranson. Moi, j'ai conscience. Conscience. Moyen peuple congolais aïba. Au lieu de l'obaka pour rien, bah discours rebellé, tout poser bah acte. Jeep Moko y a député, il y a 2 tracteurs. Mais sérieux, voilà. Jeep Moko Kaka y a député, il y a 2 tracteurs. Pour nous ça, Moussalo. Kolia, toza lango na mboka. Mabele na biso, tozo niata kolia. Tango sombi, to tango bo diriger. Mbongo mboka na biloko to nango besoin te. Zana loko te e kalmaka mutu. Nzambe ndenga ke mboko na ba potentialité toza nango na mboka oyo. Pasi ya Congolais fwe bandaka esi allié. Azaya komela. Atangi. Et puis, tant que il faut que des boîtes ne comprennent pas les cas. Mais c'est lié à qui? Quand on a ma belle, et puis, il y a Golia. Il y a investir dans le monde. Quand on tombe l'économie en Boka, et ça va minérer le corps or. Non. Mais non. C'est une richesse mondiale. Pas comme le premier pays producteur à maïs. Mais c'est ça. Loin de se satisfaire de ces résultats prometteurs, le général Kassongo Kabwik s'épanche sur l'ambition qu'il forme pour le service national. Moi je fais le travail, c'est tout. Par ailleurs, le général Kassongo Kabwik formule l'espoir de constituer ce nouveau bâtisseur en coopérative pour qu'après l'étape de resocialisation, ils puissent survivre de leur métier. Déjà, ils comptent lancer une opération d'identification et au besoin leur trouver une issue dans la fonction publique. Le tour du propriétaire terminé, place au premier show du roi de la forêt, précédé de cette performance, Medine, le maître des lieux.
ezozela loboko lisango ezozela loboko lisango lisango muna kukulo mwanseka yamana yomo bebe fraise vibala nyonso yo mokili ekoma termini se tombo ifeyokane tapa fiançailles. L'héritier Azalemi parmi les combattants de la ville de Makassa Maison Mère. En se défendre contre la qui voit naïe et qu'on l'a la Maison Mère. Son azou qui voit naïe, azou comme ça héritier. Azalemi fait artiste en se défendre de partout dans l'émission. Donc merci, mais il y a comme les catholiques, Azalemi fait la timbre héritier. Pendez la route. Merci boss. En vrai showman, monsieur le formateur de stars a improvisé un dénichage de potentiels talents susceptibles d'intégrer le Wenge Musica Maison Mère après leur réinsertion. Au-delà de la musique, le phénomène Igwe de la Forêt, dans sa casquette d'ambassadeur de la paix, a écouté différents témoignages de pensionnaires et les a exhortés au changement de mœurs. Merci beaucoup, Djambasali. On va laisser l'équipe déjà. Si vous message nous en envoie, on a un économe sous Oyo Yedi, Atika la Pega Makambo Bazanambo, et un ami comme il est l'Ozabou. Il y a besoin de merci la chef de l'État, parce que nous sommes jeunes filles et que nous avons valeur la vie de Kinshasa. Pour tout baler comme les mamies qui vivent dans le Loyé. Ok, nous avons un passage, nous avons un bongo. Tosaka makambo ya loenge toza baboni toza liyibi toza bandumba toza bakuluna donc tosalaka nyonso ezosala ke population ya Congo bazala bien te bakabe nyonso biso tosala yango nazalaki insuffisant lelo naza sous insuffisant ya ntongo lelo naza sous insuffisant nakoma baptiste de la nation formé à idéal du service national pour effectuer un nouveau caractère congolais ezaki mpona biso bakama tosala muto aza bâtisseur aza muto oyo ayebi kotonga mboka na ye aza muto aza na bolingo ya mboka na ye exemple typique na opesa exemple il y a 10 articles de bâtisseurs oyo
ezotalisaka non naza un vrai nationaliste oyo ezolakisaka demain ou après demain nakoki kosuma mboka na nga mpe kotonga mboka na ngai nakoki kobanda moi bâtisseur de la nation formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais, consciencieux de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, ni par l'ardeur et la faveur de servir et de défendre ma patrie. C'est un qu'un intellectuel, na koloba, tomeka, bameka nte kotika mobulu, parce que président na général Kasongo baki initiative na kosa étranger pour qu'elle va changer son mentalité, baye na son service national tomeka nte kolesa mboka. ngai vio nga banda komene nazalaka kuluna kuluna pene ezalaka pena ngai pena so nakutana ata na butu obika te seki na osoko nyonso nasokisi yo nabomi yo mpe nasepela makasi na président de la république ndenge atindanga nga na kati ya samba po apesa ngai mosala po yobi nazala motu azala pasia akenda na satra wewa asatra na ye abokolaka biso bien tina mone na kimaka na ngai atikali kuna bamasa tosala su mabe te biso aoyo deya tosala deya mabe toye koto tofuti deya masumu ngai akanisaki baye koboma nga orke baye nde bakadre biso toyeba misala na opesa merci na général Kasongo mpo apesi biso misala osala na kito endosa misala te bandeko na biso oyo batikali bazokontinue na loyenge bazosala mobulu batika kosala mobulu biso tobengi bango baya awa na service national mpona koparticipe na reconstruction mpe développement ya mboka na biso ndenge tozali awa toyaki etanke baincivique babengaki biso bakuluna na information oyo tozwi awa règlement tozwi discipline militaire tozwi tokomi babâtisseur de la nation président de la république a récompensé biso lobi déjà tozobanda contrôle biométrique po tozwa carte na biso tobanda kofutama epi badispache biso partout baoti na biso nazosenga na bakonzi boye ndenge bamemeli bino yangia mawerason ndenge bamemeli bino saisai ndenge bamemeli bino esobe bakanisela bino mpe bamanze na paka juma bamanzele mawa wazosamba likolo ya watape basheri mosusu bomona ye na tombo ya ndoli azokotentele azoluka mibali ye amibali bakoma pase luka mibali ye amibali bakoma pase luka mibali. 2 jours de spectacle non-stress avec leur idole. Les bâtisseurs en avaient bien besoin en cette début d'année avant de repartir de plus belle avec leur apprentissage. Voilà. Merci beaucoup. Tombola, tombola, tombola. Sambela kanzambe, pona papa, mama. Sambela kanzambe, pona zengaluketu. Zengaluketu mama, zengaluketu. Azumila kinokwa. Azumila kinokwa. Comment on a zengaluketu?
Bâtisseur bazali awa. Bâtisseur. 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 Est-ce que moral les alliés? Moral les alliés? Allez là, yo yo. Bâtisseur, attends, bien. Bato contrôle basi bakomi. Lobby, jeudi, nous avons un contrôle la bino. Nous avons la carte. Fin du mois. Si comme on a le la bino, et l'autre moko. Et l'autre kaka moko na gosenga bino. Discipline. Bâtisseur bien moi bicheux. Batake batate! Batake batate! Banuku wabenze! Lupangu tute! Lupangu tute! Mongo tuka! Allez, foutre le matin, foutre le matin! Thank you.